congofrance.com. Site ya Congo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. congofrance.com. Monsieur Kofi, s'il vous plaît. Bonjour, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, de Boyagui. Merci beaucoup. Bonjour. Ok, merci très cher téléspectateurs. Vraiment, Boza Ebele Yakolanda. Émission Nabiso na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Josué Didi Dipumba, grosse mouline, à Messana Kobengo taille commercial. Baziwap. Merci beaucoup aussi à Jean-Marc Kabunda, 520 gigas. On est là, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup aussi à Maman Emiline Zembabalobi, Motema Yabatu, ya tous pepele Yambetelo. Maman Likelemba, 13e, m'apporte grosse mouline. Na plateau, j'espère. Merci beaucoup à Adam Luzolo devant la caméra. Moi en tout cas Batanzambenda Zunga vraiment bilili na plateau na zanga morote na zana merveille Rambo toza wana poto beta beta masolo vraiment pas quadra corda man libanda tozo beta beta rara masolo ya collègue na yepe moko oyo abeta maki na degré moko boye ya nyama na minute tozo loba Ronsard azana hôpital aza gravement malade na hôpital mais grosse mundi le na zora ba information toujours na source grosse mundi na kiti na luki merveille Rambo to beta masolo ka ndenge quant à moi déjà j'ai dit bonjour merveille Rambo. Bonjour grosse molly. OK, merci beaucoup moi emo na yo na na batunyo so vraiment bazozo te kolanda émission na biso na Congo France. Ouais, tout d'abord on appelle si ba internaute na sombote particulièrement ba Kofi ba Kofies par-ci par-là dans le monde entier ainsi que ba tout balinga la bonne musique quoi. Donc voilà. Ok, merci beaucoup Merveille Rambo. Pourquoi non pourquoi namonyo na tenio comme ninja Merveille Rambo tozo comprendre tene awa namoni Merveille Rambo comme ninja. C'était dit à quoi Merveille Rambo lelo la plateau na comme ninja. Non, eza tactique de jeu. Adbada ikeja. Moni grand prêtre quadra migolo la ta masque mo bosko ba disciple masque wana yango. Donc système de jeu Adbada ikeja. Tozo na Nigeria. Voilà. Ok, merci beaucoup Merveille Rambo. Tomoni lelo collègue na biope moko oyo ba abeta maki aza siko na aza hospitalisé na hôpital ya Saint-Joseph nebité okiko raconter monde entier zo zoaton ya kolanda biso surtout na site na biso ya Congo France ni merveille Rambo obete la biso lisolo potoza mingi ndeto beta masolo merveille Rambo akomi na état wana ndenge nini yo kozala mieux placé pour na ko éclaircir bato nyonso ba kozwa ton ya kolanda émission na biso monde entier et surtout na site na biso ya Congo France. Ouais, ils ont dit à jaloux, batamuter mabe ba fitol, bato tout balingaka ka s'imprégner, ne lora bato donc par respect na bango na longola na masque. Donc à la tiraille on a explicité na bato bien donc ça par jalousie à bato balingaka Kofi Olomide. Moni Rosa aza frère nangai asalaki mo impudence muke pour ba céder to ba ki plus à Saint James place Otoali ba to ba ozwa et pour ça hommage c'est le mort félé ko fait ça gratuitement amour en envers patrie amour en envers ba peuple congolais ba tout ba linga la bonne musique pe na respect en envers Papa Wembappé son âme repose en paix donc yanga chaka hommage ko félé gratuitement ba to ba zwa ba yoka nenga le live na donc ce ko ba to wana nous avons des filets frère Nanga Rosa, filé un des mots ya awa, abiaza muta viva. Donc ça peut te yébiété donc agressé qui donc voilà. Na ba ki belé on a agressé, azano na soins intensifs, batine à sa d'urgence donc merci man on senga mingi na grand prêtre quadra Kofi Olomide pour assister au moni délégation présidentielle corps présidentiel la plus belle voix la mère na biso maman Aliana ainsi que ba Del Pirlo ba Didi Stone Roll James Rolls ba Didi Olomide Didi Stone Nike donc bango tout ba ki wana plus Kofi Olomide merci abimisi Macalpin wanga moto wala to wala ka 4 ngai grand prêtre quadra maman Aliana Didi Stone Nike na Maman Rossard, Naïmo Rossard, 5 personnes. Donc, Kofi Olomide remettre enveloppe solide. On comprend donc solide. Namoni na na tina olobelo wana te mais na pesika Kofi merci. Pour amour wana no ya se déplacer na remettre nini wana nous ko porter petit na tanga passer donc merci na Kofi Olomide mais après ça qui peut mater
a conseillé qui est que pourquoi ça li hors volonté nanga. Na yebisa ki yote okende ko kabela batu basede na yebisa ki yoke otika on a Saint James mutu toza na posa aya to na sécurité bazawa voici l'homme ba grand maître bazawa ba guider bango bazuba plan donc il faut plus faire ça conseiller donc voilà mais mutu wana a dénoncer il faut faire porter déjà plainte contre les connus mais mutu wana yemo ko ça dénoncer comme ayebi a problème na justice ensemble ça. Merci beaucoup, Merveille Rambomé. Grosso modo, le roi n'a quitté la zone arabe, tout vraiment au besoin monde entier que la démission n'a pas surtout na Congo France ba information na source Toyoki Kofi Olomide à saleli à rendre hommage à Papa Wemba Ikuman au azali sous na bisoté mais au lieu à tsangwata moi bonus na 4 albums na ye ou au lieu à kende ko foot à tambongo na ba chaîne po elekaka mais oyo bango ba regretter nango parce que ba moni Rosar azo kaba ba CD nanzela eza lokola pona bango ba mona ke ndire batindi achola bango ba kufeli papa nebite so okiko éclaircir to okiko contredire nga côté wana. Non oui si na éclaircir bo moni ko chola eza pasi ba chola mutu te nzembo basali au rendre hommage eza ko commémorer mutu wana eza na façon na so Rosar lango ozo rendre ye honneur na ye na d'une na valeur juste à la ginango Kofi a fait une chanson et cette chanson moi a bien édifié banine mais Kofi Olomide tant que ça qui chanson na ko commercialiser on te pas hommage il fallait appeler sango batu bazango batu tout bazango akokai pe ko tiango moi bonus na kati album Merveille non atiango bon Kofi assista dans mon album Kofi ko sur album te Kofi Olomide ya yemo sala te soit quartier latin to ba individu bazaka ko faire ça sur album te papa mba kufi na période de 13e apporte de Bima donc après 13e apporte donc hommage et après donc ko fait Olomide asali yango na ni nango apesi yango gratuitement et le moi apesi yango achango awa eza awa tous na ba sécurité na biso ko tia otuni na yo zo CD et hommage à papa Wemba ba ko servir yo donc asali yango pona bongo ba ODS bazawa hein voici l'homme ba grand prêtre bazawa donc oye ba ko servir ba pesi CD na yo biso ndeto aussi lisa to koti to super hommage na biso hommage na ok nango donc voilà peut-être frère nanga comme pas zaki na mo balo na bando ko tambola na nzela mais na kati on a noté est-ce que ndenge Ronsard abandaki ko kabola ba CD wana est-ce que Ronsard asali bien to asali mabe yo za moko ya muninga ni bo travailler pembeni ya quoi d'accord man président Kofi Olomide na ebité soki okiko éclaircir na monde ntio ba bengi biso ba déranger biso to quitter sur le terrain est-ce que Ronsard asalaki mabe to asalaki bien na ndenga bandai ko kaba ba CD na nzela. Bon, tout d'abord, on a condamné n'était pas en passé. Asa frère nanga et c'est le roi babetinga. C'est là un passé ma casse na roi qui koana. Donc on a condamné mais qu'agir contre volonté, tout na souhait à patronté. Ils aura déjà erreur. Bah tout ba nanga ba contredire ngate. Ils a déjà erreur qu'agir contre volonté à patron na yo. Ngapi na sala ngo mille fois. Nazo bambano nanga ngaku peut-être ezaki ko beta te mais ezaki suspension indéterminée. Mais ils ont agressé pas bien civique. Peut-être que pour y avoir quelqu'un qui CD wana. Mais tu limite que peut-être avant de kabolango, to ce qu'on doit kabolango, mon gars na rose wala ngango, na opé sa batu nangai. Mais batu mo ba moni donc na ba kawana, batu mo ba moni ba filer, ba agresser. Donc ça déjà ba contre-moler, ma ba fitolo ba la déjà voilà. Na ba sens moi bon. Ok, merci beaucoup Merveille Rombo. Comme conseil, okiko conseiller na collègue na yo nini et puis na batu oyo bazwa ki ba betieti akoma alagoni bongo nini Merveille. Collègue na conseiller te Kofi Olomide déjà patron na biso conseiller ye wana. Lettre uti kuna tozalaki na ye na kata salle wana apesa ki da ba conseil. Donc ngana encourager kaka ayo ka ba conseil wana. Ainsi que na batu wana ngana oppressé bango te l'état mto ensemble sana. Yo moni justice yali. So betinga mbata ça sirait que nous avons c'est la haute justice monsieur Kata Moussa donc c'est justice monsieur ça la loi et ça la rendre la justice et ça rend l'état donc voilà donc l'état m'a s'occuper na bango donc voilà pour moni ba mama rifa na Londres a paiement ba veut tout ba Hervé Lensé le ba grand prêtre Rodolphe Tombaba nene ko Salves producteur à via Kofi Olomide bango tout ba paiement batalika ah vraiment mama Emiline Mbappé motema ya tous pepele ambeto lope abenga bisinga na grosse muli kitana nukuna ke ko vérifier nga ponga na zalanga mwana ba mama mwana ba Loris la congolais mwana ba mama Emiline Nzemba motema ya bato ya tous pepele ambeto le 13e apôtre mama Likelemba pona ko zelo ko ya ba espace
moko chez Grosse Moulin na bandal on a place ba tout artiste ba journaliste ba théâtre toujours se retrouver on a pour Grosse Moulin na zalanga muta polémique té allez-y comprendre ba tout ba roya na poto référence eza moko lingi liboke mami milinte ba lobi Grosse Moulin bombela nga place on nga mona roya sel lo maboke et puis ba valise tout ekozala mais na ebité bango tout ba benga Grosse Moulin kita yango na kiti merveille on a siko les plus riches de tout de londonien il s'appelle lever tous peuple ya mbetolo ya mama Emily Nzemba mère wana nga siko na zo chance ya manga na parler na mona ba parler na ba campagne bana poto na lobango na ba avancito chete mboye na ba campagne na mona ba parler na mona ba construction ba piscine ba étage donc na mona mère ya mbanga mère kabela ngala kabela nga forme tilelo ala nga donc so na bengi ka boy mona 1500 €. Donc mère merci na ba garantie à parler au pesa nga fona lo ba vérité mère pesa nga ba garantie à parler zo parler na longo 1500 donc je dois parler. Merci maman Emily Nzemba, maman tous ce bébé à Metolo. Maman Rif accord présidentiel. L'Enzulu câble, maman Rifine à pas toujours très forte. On a leader, il y a pas tout. Maman Nabiso on a bango tout balela qui va faire nanga ba Rodolphe Tomba, baladi Galvan Lionel Messi de la SAP. Balela qui va faire na biso pe ba kabongo toujours avec Kofi Olomide fait nanga sala plus de 30 ans. Na grand pote quadra azala kaka donc raté donc balela qui trop donc voilà donc ba tout enfin balela qui va mettre na biso na Saint James ça voici l'homme balela qui trop donc en fait Kofi Olomide merci na geste wa sali donc assister frère na biso quoi donc voilà. Okay, merci beaucoup Tokom Nepso vraiment que j'étais pour toi dans émission. So, merci beaucoup si à Adam sur le zolo mobile la pembe devant la caméra. Tokom Nepso vraiment que j'étais pour toi dans émission na biso mot de la fin na yo. Et plutôt que l'on émission na biso. Moi de la fin je dirais pour plus de contacts, vous contactez-nous à stade de spectacle, contactez-nous plus 243 99 72 77 467. On a besoin vous contacter Angelo Central, centraliser ba affaire bazawana. Alors expliquer bien ba Christelle Mangaya, ba président Toutouro, ba Sandra Gazadi, donc on a ba corps présidentiel. Donc voilà, vous allez pour plus de contacts, pour plus des informations bientôt donc des Zambie, Nigeria, tout tambola, tout kota kota donc ba tout kala tote ko fait l'ombida mobilité mais c'est samedi déjà papa Popi JDT Moulopoué à Okonye Boro donc rien à dire le 17 déjà tous allana défilé de Abamane ke monima sananga Migo Star yewana au défilé na ba petit abe utimi kiliya a otala babikelamu ba défilé awa donc boya donc voilà quoi bambote belé mutunanga vraiment za rapeme na Max Muchiribara azaka pembe na grand prêtre Tony son pesanteur donc ba tout balinga quadra koraman masana nzinga trésor nganzi botebe. OK, merci beaucoup vraiment grosse mukande na lobara to kitaka vraiment na source pour na rejoindre bino ba information na source lelo vraiment to kitaki pour na likambu ya porte-parole o vraiment moko da pembe ya Kofi Olomide na kombo ya Rosa oyo vraiment na minute to zolo ba aza à l'agonie na hôpital yango grosse mouli na kiti vraiment awa na nini na bord ya Kofi to beta masolo quand des rayons bomoni vraiment nazwaki merveille rambo to beta masolo. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Didi Dipumba grosse mouli na message ko benga taille commercial bazuapi. Merci beaucoup aussi à Dame Suluzo le vraiment na travailler na Dame Suluzo devant la caméra mobile pembe moi en tout cas batu ya Nzambe. Merci beaucoup na Jean-Marc Kabunda 520 gigato ko zelo dans quelques jours. Merci beaucoup à maman Emily Nzemba motema ya tous pepele ya mbeto le 13e apôtre maman Likelemba. Merci beaucoup à Malolo Loris et la Congolia. Merci beaucoup aussi à David Olito babi motomoko bien quand des grosses moulina lo baraba muswamba ba rotika la ba muswamba batamolonga sima yango ezo compliqué bon grosse mouli what is de to oyo chikoto ezo continuer car ezo beta rara po ba bangonde ba tembe ba posa yango mikolo na koloba. Boye bara rosolola na batu boye bara roswane na batu po mukola liwana biso et bembela biso comme elle la biso kiloté. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi déjà, je dis merci, au revoir et bye bye. Congo France France.com site ya Tolo Masolo danger Masolo Kitoko. CongoFrance.com